Bandeko babolingo message oyo tozali ko passer yango pona bandeko oyo basilaki kokomela biso pona koloba ete bayokaki to pasaki nouvelle moko pona koloba ete le 30 avril ezali premier anniversaire ya Radio Zoomel 1000. Pe bandeko batunaki ndenge nini bakoki kosala na oyo etali bakado bakoki kopesa pona Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo ezali simple ndeko. Soki olingi kosala mwa geste ya moke ndeko, tokosepela mingi. Opsala geste na yo na numero oyo ya banque tosili kopesa. Oyo ezali koleka liboso ya bitando ya ba écran ya ba internet na bino. Banque kombo na yango ezali Swiss Post Finance. Donc ezali Swiss Post Finance. IBAN ezali CH 33 09 Ocheba 06 fois. Okomi ba 06 fois. Après okomi 9 1 9 8 6 8 7 8 8. Après oye kokoma numéro ya BIC. Numéro ya BIC ezali P O F I C H B E X X X. Na banzi ete ezala 1 euro na yo, ezala 2 euro na yo, bandeko soki ekomeli biso ekozala malamu mingi. Pe soki okolinga totanga kombo na yo pona kado oyo kopesa pona Radio Zoomel 1000 pona premier anniversaire na biso ekozala esengo mingi pe tokoloba yango. Soki po olobi ete ezala anonyme tokobomba pe yango pona kaka na bosenga na yo moko ndeko. Papa Roger na ebite soki ozali na likambo ya kobakisa. Pona kobakisa kaka na oyo mama Rosalie auti koloba na bino bandeko oyo bolobaki ete boyokaki ndenge to lansaki message ke anniversaire ya Radio Zoomel 1000 ekozala le 30 avril pe bolobaki ete ndenge nini bokosala pona bakado na bino. Alors toyebisi bino boye bandeko moyen facile oyo kogi kotinda kado na yo po ete ekomela biso sans problème. Tala kaka na bitando ya télévision oyo ezali ya internet na yo ndenge ozali komona numero ya banque ndenge ezali koleka. Ezali banque suisse poste finance. Mais okomi kombo ya Radio Zoomel 1000 kobosa na tetango ozali kotinda kado na yo, il faut okoma ete Radio Zoomel 1000. Après okomi Swiss Poste Finance. IBAN ezali CH 33 09 et ucheba 06 fois. Ba 0 oyo landani na sima ya 9 il faut kokoma yango 6 fois. Après 9 19 86 87 88. Numéro ya BIC uche P O F C H B E X X X. Pendeko na référence. Soki olingi kotia référence kobosa na te référence ya tango zali kotinda kado na yo kobosa na te référence. Il faut kokoma kombo na yo ya moto oyo otindi mbongo po ete tango kokoma toyebi ete auditeur na biso boyende moto atindi yango. Soki po lobi ete na lingi likambo oyo ezala na ndenge ya secret biso pe tokobomba yango tokolobela yango te ekozala na ndenge ya secret. Soki pe olobi ete non na lingi ete boloba quand même moi momoko pona ndenge na geste ona sili kosala tokotanga kombo na yo na émission oyo koleka pona koloba ndenge nini kado na yo oyo usili kosala pona biso. Alors bandeko babolingo tokoyebisa bino boye. Il faut koyeba yango ete tango ozali kotinda aide to kado na yo okomi malamu Radio Zoomel 1000
tango komi radio Zoomel 1000 na kombo ya banque okomi Suisse Post Finance. Après na côté ya numéro ya IBAN okomi CH 3309 et puis on a dit 6-0 donc 0 6 fois si mon commis 91 98 68 788. Après le numéro ya BIC ezali POFICHBEXXX. Ndeko soki omoni ete yo oyebi kosala transfert te na ndenge ya système ya IBAN ozwi kaka numéro na biso awa oyo okei nango na banque na yo olobi ete nalingi natinda mbongo oyo na radio oyo radio Zoomel 1000 opresente bango na ba numéro ya IBAN na mbongo na yo bango moko bayebi ndenge nini bakobeta pe bakosala po ete mbongo na yo ekoma na compte na biso sans problème. Alors soki ezali mbongo pona anniversaire ya radio Zoomel 1000 il faut que préciser que anniversaire. Mais ce qui est soit cadeau ya maman Rosalie, ou bien cadeau ya papa Roger, ou bien cadeau ya papa Botamba, na place ya référence, il faut que préciser que cadeau maman Rosalie, ou bien cadeau papa Roger, ou bien cadeau papa Botamba. Wana nyo surtout ezali ba référence au tokoye ba mbongo oyo e na compte anniversaire ou bien e na compte ya cadeau ya maman Rosalie ou bien e na cadeau ya papa Roger na compte ya papa Roger ou bien na compte ya cadeau ya papa Botamba na banzi ete o na kokai ko yebisa bino yango wana maman Rosalie na zongseli o maloba bandiko babolingo na banzi ete oyo papa Roger auti koloba ezali clair ndeko soki na aide to na cadeau oyo lingi kosala oyebi ete ezali po na anniversaire na référence ya mbongo oyo kotinda okoma ete ezali po na anniversaire soki omoni ete ezali cadeau ya ngai mama Rosalie okomi ete cadeau mama Rosalie soki omoni ete ezali po na papa Botamba okomi soki pe po na papa Roger okomi il faut opesa précision soki pe olingi ete tango tozali kosala ba émission to citer quand même kombo na yo na don to aide oyo uti kosala to kosenga na yo préciser comment yango loba ete non tala na sali boye na kosepela mingi bo citer kombo na ngai e kozala problème te po na biso po ete to citer po ete mingi basalaka ba geste balingaka te ba citer ba kombo na bango na banzi ete bandeko babolingo oyo wana nde ezalaki pona ko avertir bato oyo batuni biso mituna na oyo etali anniversaire na biso na banzi ete na minute oyo nazali kotika sikoyo to kota na kati na émission na biso ya mokolo ya lelo pona kotalisa bino eloko nini oyo biso to bombeli bino oyo ezali basango etali radio Zoomel 1000.